bosola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous na number 1 mokonza ya ba 001 blague télé loi solo li biso makambo Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba makambo na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Voilà, merci beaucoup à tous les internautes qui nous suivent de partout. Eh bien, je suis là, j'ai mis Maïbé, le gros bébé de la presse congolaise. Tous avons mon lemba, ah, na salle, moi na lemba, ah, puis place réunion, il y a artistes tout au bazar qu'on va vendre na lemba, babotami na lemba, ba évoluer na lemba, ba ça la organisation là par rapport à Psek, ba rendre hommage na Mindondo à leur manière. Alors on a na appel il y a président Bodoro Kabela, mayonnaise, ba artiste tout au bazar na lemba, maman Kalunga, maman Milo, yango to se présenter pour que tu aies image. Alors déjà bozo soit comment est-ce que ma monter koleka. Alors tout ce qui va se dire ici bozo yango ensemble na batunyo surtout auto ko na presse ba question que vous allez un peu partager. Alors merci beaucoup à l'œil de ma caméra, merci beaucoup na boss nanga Jibe Kumalu te lever pétrole Dallas, merci beaucoup Ayada di mabi mokona di les communes Ayada 20 Toulouse de Boussal ba tout bolinga biso nga pena linga bino moi mingi moi fort. On prend d'abord les images et puis on va clore à la fin. Voilà, merci beaucoup. Vous, amis internautes, vous qui nous captez de partout dans le monde, à travers cette très belle émission Face à la presse, une émission conçue par l'Association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Je crois que vous le savez bien, l'actualité est dominée par la mort de l'artiste et comédienne Solange Mindondo. À cet effet, aujourd'hui, nous avons prévu faire cette émission avec le comité d'organisation de Banalemba, avec leur slogan Nalemba Mosenzi Azate. Nous avons comme invité président Roch Bokabela Bodo, Makalunga, président Gesho, Mama Milo, président Mayonnaise, président Kato. Ils sont tellement nombreux que vous voyez derrière moi. Et quant à moi, je sais déjà ma place ou mon micro ou la parole aux invités pour faire leur exposé. Et après, je vais donner la parole à la presse pour tant de questions par rapport à l'événement du jour. Président Sali. Salut. Président Roch, je crois que c'est pour la toute première fois que Toyamba Bino na émission au Face à la presse, et émissions où ils ont conçues par l'Association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Toyambi Bino par rapport à l'actualité du jour, où ils allaient la mort et artiste et comédienne Solange Mindondo, mon koya ba pilé na théâtre, mon koya ba icône na théâtre. Avant que les journalistes ba poser ba question, Toti Kelbino et Sikabosa l'exposé, bo se présenter. Bana lemba boza banani par rapport à l'organisation ya obsèque ya matanga ya mama Mindondo. Ok, merci beaucoup. Merci en tout cas na bandeko ya association de presse en ligne du Congo pour la initiative Oyo Bosali. Pour Nabiso, c'est une occasion tout longola moi ba zone d'ombre pour comme bana lemba honnêtement ko bangisa trop yango to lingaki to longola équivoque wana merci beaucoup pour ça. Alors bana lemba baza banani bana lemba baza na bango bana lemba, c'est-à-dire bazali bana oyo babotami bakoli pe basali babandi musala elongo moko na mama oyo tozolela lelo, c'est-à-dire baza bana avenue ya Mindondo, bana quartier ya Mindondo, bana oyo babandi musala ba Mindondo bakuti Mindondo na musala et puis ba cheminer na ye yango nde tango sango ekoyaki tolobaki non Mindondo avant azala international, Mindondo avant akoma na ballet national oyo répétaka na commune à Kinshasa,
Mindondo avant akoma na groupe Salongo oyo siège nango za na lingwala na RTNC azali azananu mwana lemba abandi musana awa abotameli awa ngaza mona télé eza pratiquement 5 minutes na lotoi sozo bagesho donc aza pratiquement à 20 minutes na 20 minutes 10 minutes na Mindondo milo pana banso katika makadamo ko pa Mindondo mayonnaise ndenge moko mama kalunga ndenge moko donc tozana no bana ya quartier nde yango tolbaki ata soki Mindondo azali artiste international ata soki deuil ezali national mais sengeli bisope tola kisa na monde entier que Mindondo azalaki d'abord ndeko na biso soki auti ba répétition na avant alala to kabolana moi vers to beti moi masolo avant akende kolala yango tolbaki to sangana tola kisa bolingo na biso tola kisa bomoko na biso po to le ndeko na biso po mukilipe et sentir que non Mindondo elle n'est pas tombée du ciel mais azaki pe kovanda na quartier moko ando vanda pe na commune moko na commune wana ezaki pe na ba artiste ya ndo moni organisation na biso ya bana lemba voilà. Merci beaucoup, c'était là le président Roch Bokabela Bodo. Président, une autre question est quelle différence il y a-t-il entre organisation Abino Abana Lemba na organisation ANTPC? Parce que tout le monde qui na ebembe ya papa na biso mungeri banjilwa tope bana changu basenga pe basala ba organisation na bango d'une manière ya ko rendre hommage et pas ya papa mungeri étant natif ya changu. Mais je crois l'un d'entre vous par exemple Yomoko faire partie na comité ya ANTPC toebisu papa modéro faire partie kuna je crois bazala qui mal compris. Mais subitement tout le monde bino tant bozu bosa l'organisation to la Mindondo to rendre hommage hier on était na réunion ya président Masumu tout le monde même président Lomba lobi que non to la gesho to la mayonnaise modéro to tout na bango budget organisation na bango et ça li combien bon mon a que moi injustice c'est na sens wana bon yango eza vraiment bien ndenge boyeli biso ba caméra pour te expliquer ndenge na lobaki ya bana lemba toza na biso ka bana lemba toza association ya théâtre te bana lembe eza bana quartier ya Mindondo bana lembe eza bana oyo ba répéter babandi théâtre elongo na Mindondo je crois bomona ki atana liwa ya papa Simaro Lutumba bana lingwa la basomba ki makambango na yolo donc comment na soki dynamique lingwa la soki ni ndomba zalaki c'est dit mutu nyonso azaka na base na esika abandela masolo na ye et il faut soki likama ekoi bon il faut bango pe batelema biso nous n'avons rien à voir na organisation ya ANTPC. C'est-à-dire Mindondo azali c'est une comédienne nationale et deuil naie eza national. Alors mutu o yazako organiser structure yazako organiser les obsèques nationales ya Mindondo ezali ANTPC. Je crois que tourni ata mutu moko question moi na lemba moko a question soko tourni bango soki bango ni bazako organiser matanga ya Mindondo ba koyebisa yo eza bango te ezali ANTPC. C'est-à-dire biso tout ça que ça l'organisation na ndenge na biso. C'est-à-dire ils une disposition particulière. Contrairement à la disposition générale nationale au ANTP ça ko sala. Pour biso tout ça na débat ya kozwa ebembe et ya na lembate tout ça na débat ya ko louer salle ya place au la Mindondo te. On a discussion ya organisateur principal au ezali ANTPC. Biso souci na biso zali nini? Omoni biso souci na biso zali mukili faut yeba ke lemba eza na matanga. Bien que baro lela place nyonso bako pona, nous on va s'adapter. Décision nyonso oyo ANTPC azako sala, organisation nyonso oyo ANTPC azako sala, biso to ko se soumettre na yango. Biso ne bana lemba to lobi, lokola biso nde d'abord to kufeli mutu na biso. Et sengel mutu nyonso tanga okota lemba, a sentir que lemba eza na matanga. Pona lemba ele la Mindondo ANTPC akoya kosalisa yango awa te na lemba. Mwana ngiringiri akoya kosalisa matanga ya Mindondo awa na lemba te. Mwana ya njili akoya koyebisa bato lemba te kino bozala matanga. Esengeli biso moko to telema ba notable na biso. Poso to tikaki bongo ezaka bon ANTPC gouvernement a décidé Mindondo ba kochaye na stade et puis bon awa na lemba kimia on dirait logo zate on dirait to bungisi mutute to komi kozela jour ebembe kobima. Allez, Batunioso, non, Bazanata, non, Bazanatante, Banalemba, Bavena, Lemba, notable à Lemba, Baunioso na stade, ah, on a Lemba comme si de rien n'était, alors que
Mindondo, avant à l'international, elle a d'abord fait la fierté de notre commune. Abana Moussani dans la maison communale, Nabiso, à la place Biso Banda, dans le groupe Nyota, il y a papa Asana. Vous comprenez? Il y a un Tolinga qui tous se mobiliser. Au-delà, il y a obsèque national. Et Sengeli, Lemba, Oza le rôle village Nabiso, père Nabiso, Yaya Nabiso, vieux Nabiso, notable Nabiso, en tout cas, Banoyo, Bazana Bolingo. Bazo les landebo na bango ba impliquer biso na matanga pour tous en conscient tout tient na mitou que non lemba tous en matanga donc tous en contradiction à mon côté na ANTPC ou azali organisateur ya ba obsèque national biso zaka dispositif moko particulier pour attiser bolingo kati na biso po baleki o bazota la biso ba yeba que non en tout cas na lemba na biso tous na bolingo soki ekweli moko ekweli biso nyoso nde yango wana eloko biso to sali équivoque wana ezala lever définitivement tous na contradiction te na ANTPC. Voilà. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons toujours avec nos invités. Nous sommes là avec aussi le président Gesho Pazawana. Bande konabiso ya bana lemba toyebi kina ba obsèque nyoso organisation nango evotara budget o ebimaka po balela moko to pe mowei na ebembe ya papa Tshisekedi toyebi ke plus d'1 million o ebimaki po ba organiser obsèque ya papa Tshisekedi ya papa na biso Lutumba biso to banda participer na ba réunion nyoso c'était $250,000. Ya mame waso nazare kutu incline na kata comité d'organisation na nyoso esenga $50,000 mais babimisa ki $30,000 pour na kolela mais binobo ebisa biso nanu tozomona lokola ne bembe ya papa Mundweri monter ya budget batu batika lo ebate et puis ne bemba mama Solange jusque là bozbo ebisa biso budget o eza voté pour na osama makambo nyoso ya bembe ya mama Solange Mindondo eza combien? Merci Moab pour la parole. Je pense que l'organisation Matanga, comme le président Baudouin signifié, ils ont à NTPC Moutou, ils ont organisé Matanga. La question sera mieux de poser à la NTPC, mais Bissot Lobby, de rendre hommage à Mindondo. Le président Baudouin aussi fait partie de la NTPC, comité voilà, Nakati. Aujourd'hui, je pense bien que le président est venu parler rien que de l'organisation de Lemba. Donc je veux qu'il puisse y avoir une nuance là-dessus. Donc Bissot Awa, Lemba, tout ça, il peut budget na Bissot. BJP à Lemba, comment est-ce que organiser Matanga à notre manière, Lemba Tech. Donc voilà, et puis Makibiso coûte une affaire de $6,150. Et jusque là, peine au bout de Coxi, budget n'a pas parce que Tolingi, Timo Kolomoko et Bima, va sentir que Lemba a rendu un hommage digne. Il y a combo, il y a Mindodo. C'est ça notre grand souci. Il y a un autre Tolingi peut-être créer une polémique là-dessus que le logo Bouelo pour son nom. Donc Lemba paie. Budget n'a pas $6,150. Donc, pour poursuivre, nous sommes sûrs qu'il est au courant parce que s'impliquer et puis louer initiative. Depuis lors, vous avez pour nous avoir initiative. On a profité de l'occasion pour féliciter les présidents Modero et le président Bodo, le président Lombe. Oh, besoin d'initiative et tombe à l'embaltec. Les bisous étant exécutants, tout se soumettre dans l'ordre au PSAMI. Tout le but organisé et le Ndenge et Sengeli. Donc je pense que c'est ça. Question de curiosité, vous avez parlé de budget à $6,150. Na budget nabino est-ce que presse et ça na part na ngona kati? Au bisomoko na kati il y a ba commission, ton commission, il y a presse, média na kati. Donc ceux qui presse na bino et les pour ça, il y a kuta na c'est-à-dire que presse au biso ton na kati kuna. To lobite que automatique ba chez la rabiso liste babiki ah bon bazumbo kuna donc faut que nous avons kuna te biso to ligi na presse à comprendre que parce que na kata limba to na ba journaliste internet et belé balobi bango moko bazbi na charge wana parce que tout lobito ça makamunyo sur tout au moins budget colossal mais jusque là tout ça présenter na o esengeli na nwana donc toi na département où ils allaient il y a presse et médias ils ont géré par Zoom Mekina ba trésor nzazi bazali wana donc simbi toute na technique on a Nagilengo qui m'a appelé lelo waza la bouche autorisée il y a président Denis Kamba qui m'a appelé ce matin donc bandimi ko consolider qui pour et ça la biso moi bien voilà. Alors si je peux compléter Gesho par rapport à la question à la presse au moni solobi ceux qui presse pas na kati wana eza le rôle tout ça la cotisation to collecter ba fonds pour nato zo bambongo non. Vous comprenez? C'est-à-dire, autre rendre hommage. C'est-à-dire, il y a une contribution à l'artiste pour rendre hommage à Ndeko Nabango.
Moi, je pense que le quoi tozalaka donc presse tozarana bango ba partenaire et ko senga pe bango pe baya na apport na bango pour na tole la mindondo. Mais s'il faut s'exprimer en termes de budget, ça dit au senga to revoir sous budget wana po ndenge zawana il faut acteur moko pe suba na ngazwa caché na ye. Or biso tozo réfléchir en termes ya nino ate. Budget wana ezali eza nini, ça dit ba location ya ba podium po to lingi to tia podium wana et ça la tellement 3 jours ba artiste ba le kaka ba ça la spectacle. Il faut te louer vidéoprojecteur, tout son tissu pour te projeter ba film naie, sonorisation, ba banderole matachko au monde déjà ba banderole, budget en zali, et ça budget dépense, et ça budget te pour na vous cacher na biso tout ça ba spectacle to foot à maraté. Donc ceux qui pressent bazape balingba ya kolela na biso, bango pe il faut ba la biso contribution na bango pour na bo la biso bolingo oyo bozaka nango et pas na biso parce que biso lelo soki mutuma après ça kufi tokoya kolela na bino sans pour autant to luka bon soki toye mama kalunga ye na matanga presse bon na retour na il faut pese monga carburant bien bon ani non ezaka bongoti donc esenga apport na bino parce que to sala ngo bénévolement pour na kolela ndeko na biso. Merci beaucoup. On a pu paraphraser tant que tu as budget à presse. Par exemple, na Bembe ya Mami Waso. Jour y a sorti accord bataki 2 bis pour permettre bande koka ya presse ba koma ba sala reportage na bango jour pe ya enterrement batela bango 2 bis et même bango tina nécropole ti bazonga yango na tout na terme wana pour ne pas être égoïste na tiki place et pas bande comme sous bazawana to le cas série de 3 questions on s'est présenté d'abord je crois au téléno yeti a se déplacer ritu à tout moi au yawa pour Bazoa, on nous poser question. 3 personnes. Juste, na poser une question rapidement par rapport à la presse des présents au Loba. Après cet exemple, est-ce que journaliste bien mouvement à Koufeli, la presse, à Koufeli, est le moment où nous avons et c'est un peu caché. Effectivement, parce que pour la represter, et c'est pour la chose où nous bien moment calme bien mouvement à prester, et ça la gratuité. Donc il y a des questions au présent au junior à poser qui par rapport à Yawana. Et non ceux qui presque l'engagent ailleurs pour ça, est-ce que moi transport et là, est-ce que moi l'homme est là pour nous faciliter ça dans le sens où. Qui d'autre? Merci beaucoup pour le moment là vous prenez le fils à ton fils. Est-ce que ma phonotype ya maman Minzondo bakokipe koya ko baza na lemba bakokipe koya ko somba pour na maman Minzondo? Oui, qui d'autre? Non, bandana on a question à Souka. En tout cas, biso en tant que bana lemba toko a permission pas mutute pour to lelandero na biso. Nous n'avons d'autorisation à recevoir de personnes qui n'est par contre informé. Donc, ils ont logique. Même dans un village, quand vous perdez un de vôtres, vous êtes chef du village, papa, est-ce que tu es là, le roi on n'a pas de permission à demander, d'autant plus que tout ça enfreindre l'organisation générale, il y a obséquité aux alliés, piloté dans ANTPC en symbiose na groupe Salon. La preuve, Milulu na biso nyonso oyoyo ekosuka avant lever yakor. Ce qui lever yakor et sili biso nyonso to kei place corps ekozala et ce n'est que après je crois que tu as un programme spécial, je crois que ça va être une semaine après bon ça dépend, il y a jour bakunda. Ce qui n'est pas kundi mercredi par exemple. Le prochain week-end, pour ça la soirée Moko, il y a hommage solennel à Mindondo et aux Alana Centre culturel de Lemba. Donc c'est un peu ça. Donc on n'a pas besoin d'autorisation, mais on a peut-être l'obligation d'informer, mais pas de demander la permission. Alors. Oui, vas-y maman. La question, papa le dit à la journaliste, presse, tu vas foutre à banque. Là, on gagne un signe dans le monde. Sai na matanga vile tumba atelema na miko aseksaki mokimba kala kina même président de la République na éviter na pesa que caché na éviter so asenga ina mbongo bafuta ndenge
asalaki tama humour na ye ekatikaki ete c'est-à-dire na ntango ya matanga tokendaka kolela biso na biso nde toza na totravaillaka en partenariat na bino mpo bino bozwa information bozwa epa na biso biso mpo tobima na nini tobima epa na bino mais eke tosala mosala wana bino bozozwa baimage na biso bokende yango bozwi banombre de vie soki esandeli nous en retour tobénéficiara mpe leloko te epo bande kaka keta mosusu baninga na mosusu bamoni yo bayoki makambo olobeli bango donc awa toza na place matanga eya te anniversaire ya mindondo fo tosala eloko moko anniversaire ya mindondo eyokana epuis etu na presse non mindondo akufi tozolela mindondo presse boyebi mindondo boye kosangana na biso donc ndenge président alobaki caché ya moto awa eza te donc presse tolongola nano équivoque wana ya mbongo biso moko toza na mbongo te biso mpo tozocontribue bino mpe na part na bino boko mpe kocontribue mpo na biso mpo biso toorganize matanga na bien vous pouvez aussi contribuer parce que toza na posa ya contribution ya bato nyonso boyebaki mindondo asala mosala kitoko oyo bino boyebi vous pouvez aussi contribuer donc c'est ça président Deuxième question. On a complété Milo. Quand vous posez des problèmes comme ça, il faut avoir des preuves. Que non, comédien qui ngandi, qui n'a place qui ngandi, va faire caché ou bien va faire transport. Moi qui vous parle, naza na comité, il y a collectif des artistes et des culturels. Je crois au moment qui tosali saki site il y a recueillement, il y a Lutumba Tanga Kufaki. Je crois il y a certains amis baza awa, tochaki podium wana na place qui konaye zali. Je crois Junior Azalaki. Tous les artistes banek au défilé wana. Mutuwa no senga mbonga zaki te. Mutumuka zwaki mbonga zaki te. À part peut-être bon, na otanga comme on a awate parce que ça c'est la télé. À part musicien moko alinga botara net incompréhension. Bon, comme on avait déjà annoncé na télévision et pas mamie il est là. To baki soki to reporter et ko ça la bienté. Yango tozaki obligé to pesa mbongo ya transport mais c'était vraiment contre notre volonté parce qu'on n'avait pas de budget. Mais le reste, oh, nous sommes yokaki, oh, mon ami va jouer qui wana ba waze quoi, ba lofombo, ba nani, mutu mon côté a joué qui a senga qui ata transport. Ils étaient venus pour honorer leurs vieux et c'est comme ça que ça se passe. À moins que ceux qui m'attendent les alliés sponsorisés, c'est le sponsor qui organise le tout. Là, c'est tout à fait normal que non, Bra Congo, Bra Lima. Il y a lobby à honorer artistes et bango moko baza ko contacter ba artiste pour ça la honnête festival. Ça c'est autre chose. Mais na kana biso ezali bonne volonté na biso moko oyo bino pe ko comme la bino notam su moko na bino kufi en tout cas ne tozaki na ye il faut honorer. Je ne pense pas que ça va pas demander des frais pour nakoya ko lela na bino. Voilà. Deuxième question pour na ba fanatique pour ba koya pe ko somba ba t-shirt. Ouais. Au départ, déjà, nous l'avons signifié que moi, nous surtout, artiste, nous sommes à Lemba, à chaque contribution, nous avons un budget, tout un salle de t-shirt, et petit si pété mon tout, pour notre organisation à Bissou. Mais mon tout ça, moi, je vais pleurer avec les artistes de Lemba. Il vient, il contribue. N'engue peut tout ça, tout kaboula ba t-shirt, on a battu surtout. Ensemble, là, il y a le quoi, il y a le biseau. On ne pas un t-shirt, mais au départ, ça demande une contribution. Nous n'avons pas biseau aux services philanthropiques, qui est un bon moment où il y a biseau sur le web, après bon. Bon, il y a pas pour l'angle qui est belé, de ça, en tout cas, notre comme niveau, surtout comme le niveau, là, puis bien sous presse, tu signaler bino, qui tourne le niveau au Kabadia Bapolo. Mais jusque-là, tu as un niveau de contribution, on t'a checké contribution, et puis biseau, tu évolues dans le sens. Voilà. Merci. Les gens ont des consultations. Je vais prendre un téléphone, un WhatsApp, na émission toleka qui a un numéro na combo na elle m'a écrit à les États-Unis. Abi naza mwana lembate. Mais na ngaramindondo mingi. A jouera bien abande ko sepesa biso na lingi na contribuer. Si. Atindi mbongo ne na uti Western Union. Mais c'est mbongo na ye. Ils sont nombreux. Je vais montrer maintenant na comité que mbongo ekotaki yango, il y a un ami mécène na biso moi na biso moko linga pe biso pia za na Canada Jonathan Gana. Ouais. Il avait appelé atindi cotisation na ye nazoki yango lobby. Tu comprends? Donc c'est un peu cela. Qui mutu alingi
a contribué pour l'organisation, il y a hommage, il y a Mindondo, on ne révise pas. Mais t-shirt, et ça, il y a côté kati. Mais si vous tenez à contribuer à qui? Tout est dans la liste, après c'est un bon, on est pour tout un t-shirt. C'est pas tout le monde qui a eu les peines de mon avis. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Encore trois questions. Jemima. Bonjour. Jemima, Congo Victoria. La question des abonnés, déjà, une loi est inévitable. Parce que les est-ce que l'initiative, parce que tu vois que les gens sont plus après c'est pas comme mais quand ils sont souvent succès des moments est-ce que vous savez la paix caraboué bon l'obéir la côte à ban à l'emba pour que le temps la paix que par rapport à des un an au paix à baluka l'obia. Merci beaucoup. Qui d'autre? Et qui Bumba? Bonjour. Question à président, il y a qui m'ont montré ma maman aussi pour le panel, mais surtout pour les rebelles, parce que là, maman ceux qui contactent moi, ils ont la précise, ils ont dit que va rouler à X, na Y, et ils vont permettre de maintenir ce tour bien à Pona, ça la sauver, et c'est ça, ni balai, on a un après organisation, ni les bannes à l'aide des autres. La mise à tout, l'accès du saut uniforme au bas qui est à la identique. L'accès du saut macaron, l'obinaré. Je crois que les ressources comme moi de cas. Macaron, au est à la identique, les athées, il y a des macarons, organisation et ça les mamans. Mais tout le monde est déjà pour l'homme sous et l'uniforme sous les années bas, les années nicoé, les bas et organisation. La place où on a, moi, des accords, les amis, est-ce que ces précisions, les amis, la place où on a. Président Massouma, avec ta grande merci. Qui d'autre? Question. Benganga et pas à Kaïba Basso, na Keti, Nalandi n'a parlé du peuple, Abioboya, na homme de VA, RTNC 4, Ndeba Benga. Toya wana, Toya na bande ko bela, to juju babach, donc na etika la au salamate. To éviter elingi e banda, awana e bemba mama Mindondo, ou bien eza making of. Donc, ils sont là-bas. Bon, évidemment, tous en la confusion, mituna mitali ANTPC, s'il vous plaît, bobomba yango pona ANTPC. Oyo ezali bana lemba, les artistes de lemba et alliés. Alliés ezali ba fanatique na biso, na bana lemba o ba soutenir biso, na ba notable na biso. Mituna na biso, botuna biso. Il y a ANTPC, botuna yango. Mais je propose quand même, non, ça nous quand même proposition. Il ne faudra pas, n'a pas partenaire na bino, tous pas partenaire, tout vivara na suspicion. C'est-à-dire si vous avez des idées comme ça, vous savez délégation. Pour Luki rencontre moko en aparté, en dehors il y a ba réunion parce que réunion, elle vous appelle Oyenge. Après un discours, beaucoup fatigué, le président doit partir. Il devait partir et tout. Mais en tant que professionnel, ils ont domaine nabino. Boluki rencontre Moko avant Miloulou, avant Matanga, avant Korebima. Boluki rencontre Moko de travail pour échanger des idées pour Tosungana. Et vous allez bien. Peut-être Bisso, côté Wana, dans le compte à comité, à NTPC, basé en expérience Wanate. Bino peut apporter moi quelque chose, ou bien peut-être Bino peut éviter, Biso peut apporter moi quelque chose. Au lieu, et souka na nini à réunion, baboi qui message na réunion, et puis Bino zongi nango baniko ima. Au lieu de s'asseoir pour proposer des solutions, bozo salangote wane eza malamuti. Voilà. Alors, na une question moko, on nous tunaki après organisation Oyo. Je crois eza bon, on a ramassé une question, maman Moussa Loba, qui ceux qui comme Dieu a yébanaté. Ça dit, c'est en français l'occasion faisant le larron. Ça dit, tout ça qu'on réfléchit, Mikolo, nous aussi, tout ça qu'on réfléchir, n'engenini dynamique où tu créer les lots, tout ce que ça on a matanga té, tout ce que ça on peut faire na matanga mindondo té. Ça dit, toujours réfléchir comment tu peux créer cadre moko boé, il y a rencontre, cadre moko il y a concertation. Et ça là,
tout ça là sous forme ya mutuelle, sous forme ya plateforme mobo ya bana lemba, tout kutanaka de temps en temps ezaka pona matanga te, mais aussi pona ko échanger par rapport na musa na biso. Parce que na lemba tozana bato lokola ba elombe, tozana bato lokola ba rock bodo, tozana bato lokola ba kalunga, tozana bato lokola ba gesho. C'est-à-dire bon, n'attends qu'un exemple pour tozana polémique. Naebi que na lemba musenza zate, naebi que musenza zate ba ko interpréter en mabete. Pour toi na débat mon groupe na biso et les autres et sali ma bemingi. Mais ils ont loka compréhension parce que tous ceux qui plus de 200 on a communiqué par 200 combotés zaka échantillon bana lemba toi basenzi bazarate to django nandenga bien. Ça dit tout ça, il y a des gens oyo to ko partager ba expérience. Tu ko organiser ba séminaire na cadre nanu ya lemba parce que lemba lelo yo c'est une commune pilote na makambo ya théâtre. C'est une commune pilote na makambo tali cinéma makambo tali maboke. Et ça, un spectacle, na koma to montaki to jouaki na bana lemba ba milo ba gesho comme na lemba mater. Na kati na tozo tanga ba notable culturel ya lemba. Et na kati na bango ezana ba tulokola ba Chitengensana. Chitengensana aza ancêtre ya théâtre ya auto lexarana TV o ba binya o maboke. Aza papa na biso ya lemba. Et il y a des gens comme ça. Et zamenga batukezanga aza vi na biso ya lemba. Mutu a formé Mindondo, papa Asana, Rowena Lana. Mindondo, ba fille moko groupe ba fille moko ba yaki na théâtre tongo o maître Asana tomo la kaye surtout vani na ye Mindondo a yakawa. Elle est venue à Talibel na tolote comme un garçon. Mais aujourd'hui c'est une fierté, elle va de voyage en voyage. Donc, Lemba est une commune moko pilote sur le plan culturel. Yango, tobi dynamisme oyo, loko la Mindondo, ak sangisi biso. Toko luka après matanga to vanda to développer yango, ce qui est comme mutuel, ce qui est comme plateforme moko boé, donc toza ko mûrir yango. Pour na ko rendre hommage, ceux qui muto tangami, ceux qui azali artiste, je ne vois pas comment biso toko ki ko s'impliquer. Parce qu'il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Mais, artistes, il y a des artistes, mais tous les artistes ne se ressemblent pas. Vous comparez Mindondo tena mwana moko aye asali 6 mois na métier. Peut-être batu mususu ndenge lisungi ezobima po na Mindondo et ko bima te po na mwana oya bandi lobby. Voilà. Je crois que makambo l'artiste est msuto bungisa ata a NTPC et soit difficulté pour na golela bango parce que bokene abunga tellement na scène okene pas mutu mais les arabiens attendent nan kinga ah bon oh mais non te ko l'année ça fait 2 non vraiment et ça touche le cœur donc côté wana je crois compréhension et banda uzame na compte na biso bana lemba tozana na partie priorité bon on ne sera pas là seulement pour na matanga. Pourquoi pas organiser des séminaires à formation, il y a un renforcement de capacité. Pourquoi pas organiser des festivals. Tous un centre culturel Nabiso, centre culturel de Lemba, dont le président Azanabiso Awa. Et c'était un endroit pour Nabiso, il y a pour s'exprimer, et ça l'a bien. Merci beaucoup, amis internautes. Il y a une uniforme, je crois. Il y a uniforme. Il y a uniforme belé Masumo Boyaki. Bon, naibité, Nanazaki, Bandoyaki, Baki, Namoa Rita. Je crois, il y a uniforme P. Biso, l'isolo, il y a uniforme Oyo et Betama, je crois, donc un jour après Sangoya Matanga. Oui. Le même jour, je crois. Na butu nango. Idée Oyo bimaki kara na pokwa na butu wana. Wana a NTPC boulaki na nute makamba ba uniforme et tout. Alors, et ça dit que Biso le roi Biso bana lemba donc toza vraiment dynamique. Idée bimi na butu na tongo mbala moto mettre en application ba somi déjà liputa toka ko changer té. Et puis to linga ki pe toza la pe na moi signe distinctif na Biso
de manière à ce que pour matin à ce sili bana commune musuba ok na bango biso to kozonga na village na village na biso et tant to ozonga na village na biso wana esengeli batu to se distinguer par rapport na batu mususu. Et on avait exposé les problèmes lobby na un TPC. Le président avait compris, donc côté wana malentendu paysa les sociétés. Merci beaucoup amis internautes, je crois que Bolandi bande konabisonde bazoloba petit à petit nous encheminons vers la fin de cette très belle moment avec nos artistes et comédiens de Lemba, président Bodo azo panzara anteke ensemble la biso na pesina merci na présence ya président Christa Gaga. Naeba qui est beaucoup plus tant où il y a ba événement ya alliance ya bitumba wana j'ai été parmi presse au bandé ko accompagner tous les descentes au salama qui pour que to récupérer alliance wana na maboko ya Lemba. Et aussi président Rock question moko eza na Lemba Mosenza Zate devise to slogan 1 Dédé balobi wana tozui yango eza rumeur etambo pas artiste et comédien. Pourquoi les artistes à Lemba bazo mentionner kaka Lemba selon bango bamoni c'est comme une façon dire bo ça la bras de fer na bango bo laksa bango Lemba nde baza plus que ba komi nyonso na art. Bon d'abord Sotolo aboy ici c'est Lemba awa Mosenza Zate et longo c'est pareil Et ça rapparité. Bizarre complexé. Lemba c'est le quartier latin. Ba film comment Lemba c'est Paris. Wana bango. Ça dit moni oyo batoyo. Donc représentation culturelle ya Lemba yango. Batoyo ne ba comme histoire ya culture Lemba. Biso to ba complexité. Paris bisoté. Paris ezaka na France. Awa Lemba ezana kisasa. Et puis kisasa legi Paris na air moko boyepe. Il y a aussi des athées. Oui, il y a. Décollage, ils ont un problème. Des problèmes, ils ont atterrissage. Au bateau, net biso, décollage, ils ont un problème sur atterrissage, mais spécialement dans les bateaux, bah matara en Éthiopie, souci n'a pas besoin qui va atterrir. Ne ba atterrissate, la monique, bah ça l'a pété. Donc moutounion soit à na libanda, rêve n'est zalaka limba. Le coup la sikoyo a atterrir te na kati ya Lemba yango zoko mele siko problème mais ça na un problème te décollage place aux ali ça na un problème mais luka de place au atterrir voilà kate ko kombola bosoto mais ça aussi et surtout changement ya mentalité nde yango moni ndenge bazoloba après likitao to sala nini biso idéologie na biso wana tokokumba yango tokomema yango tomemi yango pa bourgmestre na biso amemi biso elongo ti pa gouverneur na biso amemi biso elongo ti pa ya chef de l'état pour to apporter philosophie on a to contaminer yango ba commune mususu ba yoka kana te bango pe ba koma bongo bakoma pe bongo koma lokola koke na makama propriété biso to leki na ramba nini biso to leki eza émulation positive o biso to lancer yango pe baza complexité bangisa pe biso te po biso to changer ngote ici c'est Lemba awa Mosenza Zate en tout cas Mosenza Zate qui d'autres là ba artiste ba bozo ba ke tozo marteler bana Lemba baninga musu bazo kakanda bayo kakanda te balanda ka eloka malamu balanda des initiatives oyo o biso bana Lemba tozo sala ba bide Mosenza parce que place au makele les ali malamu ibimara te place au discordance ezali malamu ibimara te biso to sala ke fort toyo kana to sangana to zali boki moko donc bana ya ba commune mususu bana te ba artiste ba commune mususu boya bolanda exemple ceux qui bomoni ke bokokite ba technicien baza a ou inviter bango ba ye ba laxi bino ndenge nini biso to sali po ezala bongo nous sommes experts en matière tous ça biso so ba artiste comédien mais biso to zali bana ya Lemba donc bayoka bango pasité biso tozo marteler kaka Lemba po to Lemba toza bana maliki ya Lemba makila Lemba ya tongo to bandi théâtre na Lemba ti to comme oui maman s'il vous plaît batu baka moi tezaka Lemba te mu kesombi uniforme batu nyonso ba artiste nyonso ba moni ke organisation ngo za malamu makasi ba sombi uniforme ebele pona nini po ba moni ke na kati esprit na bango ba okoma Lemba donc mutu muso alala kana na commune mususu mais yete ye mutalala na makanisi na ye akoma na déjà Lemba pourquoi akoma na déjà
ya lemba po atali ke mais organisation baosala eza bien mutu mosusu azoboya ndenge atika boya aboyi ndenge mpo bato mosusu baboye epala ndenge aboyi mais mutu mosusu atali abi te nga mpe lelo nde naza boye nakokufa bakosabote bembe na nga mais soki naza lemba seke organisation moko ezali oyo ekosalama mpo na ngai mowei kobeta mpe lisusu ete ke oyo eza nango kaka te mpo na bawei bato baobala bazali bana lemba bakosorganize bato bakozwa ba première communion bana na bango bakozwa ba première communion bana lemba bakosorganize bakoma baministre awa bato bakoma ministre d'ailleurs oyo ezaka commune ebimisaka baministre tomongi to ekomona premier ministre cibala mwana lemba donc kokanisa te ke ozokatisa ngai na mwana boye ngai na mwana zala no mwana boye me makanisi na yo merci président Mayo président Mayo après batuna ba question bon négligé Moussa Nabino ya biso tolobi non Mindondo azalaki danseuse azalaki comédienne si faut te rendre hommage dans Moussa Naye tout ça il a eu film parce que azalaki actrice azalaki scénariste azalaki script azalaki metteuse en scène ya to rendre hommage na métier naye ya monde lemba apesi ton j'espère que bino pe bato presse beaucoup relayer yango désormais eko mabongo comédien akufi hommage naye na comédie musicien akufi hommage naye na musique Kachara akufi basala exhibition ya catch ezala bongo merci beaucoup na pesi pe merci na l'effort Madoudou Mikina pour la groupe NTPC déjà déclaré aloba kinga la contre ces comédiens akufi beaucoup ta studio boyemba donc na rejoindre Avinayo topesi maloba na bande konabiso Nadège Bokei. Bonjour. Nadège Bokei dit Solution TV. Ma question est celle-ci. Président Bodolobi, alors que ceux qui organisation ou la bana lemba soit pour ma plateforme soit Maman Kalou a vu comme atterrissage. Artiste et comédien né à Kassavou, grandi dans le à son mille pam à Oya facilement pour s'adhérer la plateforme soit association ou la bana lemba. Qui d'autre? GB. Il y a mon dieu. Oui. Comment qui bat la Égypte, baya qui fait bazwa matanga au la boue. Mais tout le monde qui est venu à qui est si quoi il y a de ban la lemba la télé. Parce que ban en Égypte, la ba comédie parce que ba comédie en Égypte bazana. Bazana bodo na bango. Bazana kalunga na bango te. Bazana mama milo na bango te ya ngo boboya ki yango. Question à Souka héritier. Question à Souka. Président, dans la Limbaltec, on a aucune question, ni la validation, parce que la partie du côté afro. Président, le salut dynamique pour les jeunes artistes, les jeunes parfois, les bandeaux sous la haute pour le bateau, tout n'a pas aussi. Les jeunes m'ont confié artistes, est-ce que beaucoup y a beaucoup ça a fait donner ou ça va nous donner? Parce que les jeunes, pour vous reconnaître, adhésion, il y a dynamique pour ça où on doit voir qui, dans le moment béni pour les jeunes artistes pour passer à la précision. Merci beaucoup. Question à Soukamoua. Je crois que dans le débat, na président Nabiso, il y a conseil communal de la jeunesse. Et tout, il y a Lemba. Lelo, président, il y a centre culturel de Lemba. Président Christa Gaga. Et tu auras déjà réponse. Il y a pour définir qui est Lembaltec. Lembaltec, azali mutunyo so oy. Botama na yo na katakukombe. Botama na yo na loja. Ou bien botama na Lemba okei Suède. C'est-à-dire mutunyo so oyo obotami ou bien obotami na Lemba te mais oyo andimi ko pona Lemba lokola résidence na ye. Oyo aponi andimi ko pona Lemba pona koya ko investir na Lemba. Je pense que c'est clair. Azali Lembaltec. Azali Lembaltec. Azali mona Lemba. Ça c'est clair. Oui.
C'est bien compris, hein? Oui. C'est clair et net. Voilà où tu as compris. Président, tu as enrichi Rio. Ouais. Tu as un Congolais qui est poto. Comme la France. Avec des pays comme la français. Bao bana lemba bakena bandal. Bakomi bana bandal. Non, Congolais naturalisé français. Ce que l'igno c'est naturalisé moi na lemba. Oye, au continue ba norme bana lemba parce que na lemba musenzi azate. Donc il faut siko oza musenzi te pour que maman na lemba. So yena ki musenzi nde en tout cas to ko tsa hote. Mais ce que yé olandi le colona biso, o comme moi na lemba donc tozo pour discriminer te. Ce que yé na fief na biso ko maman na lemba, o comme moi na lemba. Ba oba ala na lemba bakomi na bandal. Baza bana bandal to batika ka bana. Yemoko yango mona. Na pesi exemple mo clair. Yango mona exemple mo clair. Yango mona ki bayi le canto o abiso. Avant la bandale. Mais tant que Makam Oza Lemba, c'est lui qui décide automatiquement. Les anciens de Lemba. Donc, on voit les anciens de Lemba. Il n'est pas la bombe de siège. 13. Et Zawana. Mais donc, je pense que la réflexion est vraiment claire. Merci. Deuxième question. Ils ont dit. Moto côté polémique point tout ça derrière na idéologie à président Massou tout là à NTPC tout là au côté polémique tout là mais éviter ce présent à répondre non de bon d'abord avant de répondre on a une question par rapport à Bananjili yo monta on poser question na obaki Bananjili banda pe na bakalunga bandaki banda kozwa ebembe nde différence nyonso yango wana biso toza na besoin ya kozwa ebembe te biso problème na biso ezaka kaka ba hommage je crois différence ekotaki conflit ekotaki entre ANTPC na bandeko na biso Anjili que je salue eza que bana Anjili balingaki Mundweri balela ye na terrain ya 7 nde sikoyo biso na kati ya société tobaki no Mundweri azali un artiste ya munene national tokoki kolela ye na terrain ya communauté nde sika conflit esalamaki wana donc bango problème nango ezalaki badélocaliser matanga selon ki njilwa ya Mundweri ya mso lobaki no Mundweri il faut to nationaliser ba obsèque eza national nde yango tokoki kotia ye tokoki kotia corps na ye na fikine et tant que bango ba yaki na foire ba moni na organisation ndenge ezalaki babi en tout cas bozaki na raison c'était ça. Alors biso sikoyo à la différence c'est que biso tozana biso makambo ya kowelela ebembete wana ezali prérogative mardi mercredi mais na butu wana kaka on a eu à parler avec Yasele Massasi bien azalai na famille ça moins modification mokie donc bango lokwa baza mieux placé balembaltek bapesa biso au juste nzoto ya mowe kobima mokolo nini pe kozala exposé wapi avant to koma kutu na place wana donc le président doit faire sa précision dans makasi na signifié jusque lobby programme ezalaki que il fallait tobimisa accord le mardi pour tokunda yango mercredi compte tenu il y a difficulté il y a disponibilité il y a stade des martyrs pour match Mokozana dimanche selon règlement il y a CAF il faut stade à dégager 48 heures avant voilà dimanche pour nous accorder biso stade wana za vient biso à Lemba l'actuel ministre ya sport Mwana Lemba excellence Lisanga Bonganga auto profiter to remercier pour na soutien à Salarabiso toujours. Alors, il y a un autre mardi, mercredi. Bon, famille, bah, préféra qui est à la week-end pour permettre de battre Bazala. Bon, tu habité disponibilité à stade pour la semaine où on a kuna parce que semaine où il y a match à Imana, mais semaine où kuna il se pourrait que match retour il y a vite à Ezala. Donc ce que ça bongo, tu vas subir même sort. Et en plus dimanche wana le 16 l'Inafoot ezobanda. Donc l'Inafoot ezobanda na stade wana. Yango wana na minute toko pe sabino na nous précision té totika na nous bongo mardi mercredi mais ils ont ba réunion de salama na moya ndenge so za na réunion awa to so na président Masumu na président Elombe ba no kende na RTNC
pour la réunion na bande quoi. Voilà, donc merci beaucoup. On a bien tout botali ba image, vous comprendre Denis, ba expliquer ni surtout en long et à large. Donc point sur point là ba question tout ba poser bango, ba bien koloba bazaki clair. Donc rien à commenter, rien à ajouter. Dans ma cam oh le artiste tout ba lobby. Alors quant à moi, je vais seulement vous dire au revoir tout le monde en balassima. Merci na long et qui ba image. Merci beaucoup na boss na biso jibe kumalu to sala ki musala et qui est toujours le bosso. Merci beaucoup na ba fan Nangatu, Obosutelanga, Georges Louboma depuis Dallas, Akim Pembalama électrique, Yadadi Mabib, on a double commune, na Paris, Bafan Nangatu, Nalingarabino, moi, Mingi, Hercule, bon, voit tout, Bilambe Belé Belé depuis London City. Voilà, merci beaucoup, son est fini, c'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague télé là sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et y en a pas mon pepa siga, y en a pas ma na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la nandenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki